Nora Digital, ici c'est Paris. Go. Donc, Nora, 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 Nora. De l'île. Nora Digi, Nora Digi, Banda Sango. Nora Digi, Nora Digi, Nora Digi, Banda Sango. Keba Ditala, Tala Baba, Keba Ditala. Nora Digital, ici c'est Paris. Bonsoir à tous, bonjour à vous, bienvenue dans Ici c'est Paris avec Nora Digital, une émission réalisée par Beauté Image, nous toujours que M. Zelengi. Voilà bandeko balandi, babi tona kacha poto na poto bisitane afita munene. Babi kangi Paris chez moko babi la mini donvo musakoli po babi tara moto na nzambe babi mingi mingi nzamba babi to respecter ba wena et donc voilà quoi. Toko tambla ka pona bino ba téléspectateurs Ici c'est Paris, le Nora Digital moi ça sika. Ya pembe pona nanga mundu tse bobo na na bino donc le no tamba pour na bino kamino elle brine ya munene mikolo bengi original maman na il fallait pas encore ça donc babi ba mona ba original ba ya madoté soki ba sima minene te mais babi original elle brine mon tonche boyebi donc wa yebi te vraiment dans ya kokosa mais le lot malade du temps obetane kati na kati vraiment na kati ya ville nae babi moi so ya vana na ville dans la Seine netika Hollande mais Hollande te mais à Paris te mais à France babi poto na poto kangi Paris babi Nora Digital ici c'est Paris beauté image na ça que beauté image ah babi réalisateur wana babi ata pro quoi babi akangi Paris meilleur de Paris beauté image moi nana azamulai bongo cité aboye. Bon, mina bino baton pa bino na beauté. Bonjour la Brine. Bonjour Laura Digital. Nande oyo se prendre na tambuka na ngai. Asepe ko yamba yo to solo la botalaka. Yebika ndezalaka. OK, merci El Brine donc Nora Digital moi ça sika. Banda ko beta monde oyo boy na kuta micro na El Brine na lekate. Na yebi ke ba téléspectateur ici c'est Paris et ça bango plaisir surtout na vie na Serge Ilunga babi la mine mosakoli donc voya lobi ke iduna image au solo la kitoko donc mbali buseka na micro na ngai na yebi ke bato bona na biso bango plaisir mais El Brine olembi sibiso masole zo beta mamingi vraiment ndenge to na ye na surprise na quartier na yo comprendre kaka na biko moi malamu te vraiment une fille bien de talaka babi yo comment moi na bakoto babe bota maso ikoto do yebisa biso siko El Brine makambeleki nanu santé ndenge nini santé na eza bien yo mo utikala ndako monke bana mama donc santé eza bien famille na ngapesa bien donc maman c'est ça bien na Yesu na bien makasi Laura. OK, merci El Brine babi susu ndena yebo na makambo ya théâtre te babi su El Brine comme susu chanteuse o comme su chanteuse ndenge ni lelo to na zalaka déjà nga franchement ndenga mabete nga na yo kaka mena ndimaka te mais ba confirmer lenga lelo et pas à la mine donc voke o El Brine asaka chanteuse o El Brine a soki na studio soit disant na ebité na confirmé parce que na comité yango sko na ye na bité El Brine na bete la biso ma soki maïevement a comme chanteuse quoi Cindy Le Caire le rôle la kaka balobi ba kanambe yebisa biso na ndeni na beta masolo yemba Laura na yemba tin na yebi na ngo yemba te na yeba na ngo yemba te moto mo prêtre vient à Dios yemta sala ke apesanga guana kina ndo yema na lobela ngo déjà trop yango lelo petit kanga te ma banzembo eza belé na ko boka banzembo wana te Seconde El Brine au bandé on a pas tout bien et zaina au bando yemba moi muke na partie Afrique ya on ce qu'on a pas to bi pourquoi pas na développer ou bien espère ngo yeka awa ezaka nde oloba na banango vraiment banana kina kata chic choc lo yenge na yaka chic choc pour na théâtre ba former nga pe komi kina yemba donc sala nga bien etika nga ipe na ba posa wana donc El Brine da zana na bina sala na nga nyonso na sala nyonso nie ba plus ba mbera ebele ba bina baleka yo o komi na baleka théâtre kaka yo na musique kaka yo to comprendre
seconde ero ti lobby. OK siko na album noza ozo sala toujours na kata studio osali combien de chansons ta maxi single beza vraiment un album mobimba Bon eza un album matin osaka merci single donc des rumba na moi générique moko taka biso to bouchara balé za wana to mélanger balé na ba danse na so normal côté mso to la ta ba rafia côté mso to la ti normal donc ya mwana kana ça na moi 2 chansons moi générique balé to sangisi to mélanger ka Afrique yo moyebika biso to abana mboka donc to sala ka bongo pona bouger ne sala bien yango to sala. OK merci siko na wana siko chanson na yembi wana par ba rumba siko na ba rumba wana siko yembele msumo mutu tout ça je sais pas quoi ça biso peut-être to ba pe komba mutango sali chanson. Maman bon na yembeli nanga mutu na ebatu na yembeli boyoka bango kaka. Ya na surprise. Makambo. Oh na yembi de Laura. Ba masole comme elle ngino di songi makasi bo. Tolinto ye baso yembeli nani chanson ngo so ba pese combien est-ce que libanga pe donc ndia boso mutana mo mike na ye aya solo bwaka ye so mutaya solo to bwaki eti neza mangama muziki bon libanga ni ti combien elle brille na sola ne bien ngana nanga mutabatu emsupo ko tie no ngaka o charger kama lika mo ka ya 100 € kana téléphone na boki na ngayo elle mu wa cher babi elle brille bo comprendre que elle brille des aboye bi azar na quartier na ye donc onga ngenga lingi faseka poza libre comme l'air po elo quand tout eza na kati ya saki na yango bi moi saki no rape songi mena maka moto elle brille skonde des aboye bi elle yobi ki lika sambale belé lika sambal kata solo lina okana lika kaka po solo bina maboko boya okatenga na boyina ngana bilika ka ya sambal dans solo liotaka elle bina solo la monde entier yo kan ndi to solo ka ba Laura digital fimo boya solo ka bien vraiment ye na yambi posé donc bon dimanche pe bato quoi. OK merci mais elle tout ka ma bebele to ba pona yo à part musique toyo qui théâtre PDG mara balé elle brina osa nyonso donc so oza na soirée na yo o robeng se ka pona théâtre te comme pona balo na pona danse bon loukete mama tiala mwana kosa moi la mswahili mwana ko maori talusala nikinzo na biko lingala brune trop donc nana elle brune yo pe abi toko so mamu ke moi vie privée na opo babi ozo katana na yango makasi mais la digital ana besoin ba moi vie privée non est-ce que ko déranger yo po nga na lingi te bino bo sidika trop oseka Laura to asuba mikete comprendre to da ba mama na ndako na bana to koli to zaki bana to koli donc omoni to asuba mikiete ofandika bondo lobela ke ngai na sete wana ya vie privée na ngai ya vie na nga pona respect bana nga na kominda na za mama ba mi bale pona respect bana nga ya mobali ya famille jamais na ko vanda ka toujours ke na ba mission na ko yo lobela elle brinte na ko lobela kinga ite fona lobela ka mobali na nga bana na nga non wana za vie privée na nga na linga kutu te do kokota na bando expliquer mukili ke oya boya yebi te bon loro ko za droit tout na ba question non répondre te elle non comprendre mais monde yo zande moni monde yo za esenga na vie privée na yebana poto komo na kwa kitala ta to kwa bijou moka beauté elle bruni aka na kati ya vitrine ba otekaye fote ba pe kati no osalama ozo sala nini ba osa na matière nini to parce que matière na bino te bon pe on fuka biso na comprendre te ba téléspectateur et comme pe abo chroniquer cette journée animatrice na dossier atuna te fallait pas avoir kisi micro jiba boudé mutu voir aboy na ye elle buna biku tu vini boko tate ce que ça ni no juste ne ba bipe na la bouche que ba beta que le bune pas et papa bana te wana ya vie privée na ngai no lo mam oyo lingana lo bana na lo bati de wana po préférer quand ta micro tika la bouche fanda kimia no lo bana ngade la bouche autorisée pour cela mabe na onde yango moi lika mkozo bendi pa obwaki tiko biso ko mi ko kangama ama boy la bouche Laura zo lo bana za elle brinte tika ya fanda kimia ba bango ti na banga bango te za omoni bango ba e musala na bango omoni soki okomi ovanda na pote ozo comprendre makambo za ngo normal
ya na normal so za mutu oyebana oza ne lembo no ndoto fo ba lobelao so ba lobelao te wana vraiment fo zonga suna kisasa tuna mama abino bien donc fo ba lobela kayo ba tia ko na ba page ngale so na mokili tala kaka et daga ba page à Facebook quoi lelo ba sala ke kombo El Brune yo kana makasi donc jamais na koko ko za problème na bango quoi poso na ngena style moi ba tombolinga tika bango balala bango pongi bazalaka. Ok, c'est un plaisir na ba téléspectateurs tout ya ici c'est Paris, mes amis de Facebook, mes amis qui vont ça no bien, wabi Kaiser de Lille, wabi pharmacie Voldina Kuka, wabi pharmacie ya munene tellement et ça ba manda babi Luizo Kinzimba ya Toulouse la digital donc après on obeta siko pantin pour aller à Tabana chez Chilanda moninga la digital Khashina Ibaka yo dans Brazzaville Makolia ba bio na bio moi ça bien Obama yo ndo amute mabe Obama donc voilà elle bonne comme elle nto la vie privée na été bon à libre na ko forcer te po bino bozala ka beaucoup comme na sep la bouche autorisée la même bête pour na bino donc na tunika ba mesa ba mituna na bia pour na bia ya la brine mais la brine na bonne vie privée ce ko ça va projet na bino sikoyo na groupe na bino e comme na niveau nini bozana mo ba projet mo pona bato balinga groupe Janify bon biso groupe Janify te tourna comme lelo kayo mo mona ke to na tournage to sa mo basket to cha na internet to na pièce na msobe to sala yo mto tinda kingai vient nga sala ki mutu sala mobile ya Nadia Wabelo mtazo azo montango donc mingi te ezobima bon mona mosala tosala ki totournaki tozalaki na bamaster ebele bazali na kati donc biso monde toza na équipe moko toke Londres toke Londres awa ok Londres oui ma soeur ne comme eleng ma soeur ne comme eleng babi El Brune na Londres moi ça pembe muko dans la cuisse yo yebite ke na Londres su kombo baksin ba kombo eso yaka ba cho babi ke na bossa na El Brune pardon ba kombo bengo mikolo original babi moi ça pembe El Brune pembe babi pembe de babi ça veut dire que pembe ça elengi non radiste moi ça pembe El Brune ko tout sanga El Brune comme c'est original neni babi original ma fali poupa makambo ka beauté ni na ngai beauté beauté kana la mine ba pesa original président Janify to tourner ka te yo foza original kapela sani kapela zuna nga original api o jeska tenda bisango no nora parce que biki la brune amo la to bota mane ba koto yo yebika talaka non mingu to lobelezate balabi on la viande gelade bo mangai talaka ya botama na Paris na 17e nga est-ce qu'on a botama na Montreuil je sais ka tilanda talaka yo botama na Paris nga na banle biso na bisoka c'est ka botama na pote yo botama to ba ba bledar donc babi El Brune na bledar te bino ba lusa makam alobi botama na poto de la Montreuil 93 et dit l'image botama côté ni botama saka nango babi moi ça pembe El Brune OK de Londres nde toza to OK Londres toza équipe mo boye ngai El Brune munene do El Brune de London El Brune original El Brune la maman de Victoriane eza meta pinga Mister Seattle Duche Kapanga Ours Blanc toza na Mike la Duchesse yemro la Duchesse to bomana bébé donc toza na Mike la Duchesse toza na ya Pofirinze toza bon mo équipe mobe te Maxi Maxi Paza toza biso toza mo équipe mobe to ke Londres donc bana Londres donc ba ya Londres ba beba Londres ba chira Londres d'être ba artiste amino bo ya boyamba biso et ça biso bien makasi après ko uta Londres donc avant ko to ke Londres non to na production mo Kermesse weza mboka na ville na nga parce na lani na affiche kuta ngoyo affiche ngoyo talaka kaya ya ngoyo DJ Wawa DJ Wawa papa biso DJ mta organiser ngo ngamo El Brune gaya ngayo Franco ba comédien nyonso yeyo oka équipe choc meta pinga Rit Irène El Brune gaya donc les 25 juillet to bengi bino nyonso boya vraiment
ballet kozala, musique kozala, théâtre kozala, boya bomona nde to bina, bo sepela donc musala ele kamaloba ne belé. To bengi batu nyonso batu nyonso ba bobini, bata bobini, Pantin, Shell, Chenegani, donc to bengi bino nyonso boya, donc boya, l'orage digital. Yona Jessica Tilanda bozala, Mireille Uchai par Rosala, donc Nicole Vangu, Marlène Kassanga, donc on est sûr que bozala et ça la biso tokos. Quand on est aussi que ça rare, tokos. Tokos, wabi masula tokos wabi muning elle choose muninga nora du sana elle a munene. Elle comment ko tangwa pion elle a munene wana. Comment elle brine elle brine da comme modon et uta bana bakine. Derrière comme na la brine, so ta na tatouage mon na mkonga wa betaka elle. Donc il a depuis quoi. Moi peut tatou moko awa boye so la bien. Oh bana. Saka na bote ma saka na. Makambwe bana kaka. Bana kaka. O Victorian F. C'est ça F. Donc F à Gaillard, donc allez-y comprendre quoi. Babi, allez-y comprendre, c'est la brune qui parle. Mais elle ne peut pas, moi, mi conga tes chansons, on a studio, mais moi, mi le peut, c'est moi, tokos quoi. Ah, bon, banze moye belé, bon, banze mo peut to yembe la paix, banze moye belé, non, ça, vocal, moi, va partir kaka. Voilà. Bon, yo mabele na melisa yo poison po yo sanza bawa nyonso yo mela. Yo mabele na melisa yo poison po yo sanza bawa nyonso yo mela. To bombi. Bravo, abi elle bruna mune. Ah que na yeba ate elle bruna ko yemba bien. Koyemba kutu da na bangila na ngango te. Non franchement ma chérie vraiment na confirmé bino mon boyoki babi. Finga ngai tonga ngai ndenge omesana sambwisa kombo na ngai yo na miso ya bato kasi kosala faux pate un jour otongo ngai na miso oya ngai wana koyeba liboma na ngai ndenge ezalaka egogwa mokolo master mabe. Indi va masole comme lengi elle bonne chanteuse donc babi que solo li franchement nenga mabete bi que okole kata match la mwana oye ti match la mwana ko saka biso ane na luketu dana de tika luketu na nenga mabete tenga pena nenga nanga babi mama chala mwana atala nena luketa bien mais na nenga das nga ma franchement bi na nenga chante ya chanson na pona nga yo vocal pre beti en bien langage qui est le bana ta mère chef Mireille Uchai ça m'engage qu'à moi voilà mi que ça les plaisir na tous ba Holanda nora du tana katangona elle brina munena bi elle choose muninga nora digital nana elle a munene elle brina bi mwana masona elle kangi Paris ibukanga Paris bukangi sino mbati bukangi ko koto maso sali tokos nora du tana kataka na bino so elle moi message à souka na bato balingaka elle brina munene babi moi ça pembe donc babi leader original bakamba leader ofu babota mana ngolora soza makila na ngota to forcer isimbaka te donc ngana ne bela olobate na lingi bino ba page to Facebook l'ora digital ndazo luka net ngai te ça n'engage que ye donc bolanda émission bien bo finga na on te bolanda bien ba page to Facebook yango wana ya bino donc na bo sanité mon papa ye moro Franco na bango mon papa be mon bon ça c'est papa pardon mon papa ezala yete pardon mon papa ezala talaka na koti na mouvement na yo donc mon papa bolanda na bien pardon mon papa wana ezaka mon papa Richard Lukau ye moro mon producteur papa Richard Lukau donc produit na ngai producteur na ngai ebele kuteza na monte wana pa producteur na vandisa nga so na matina macha bikita nanu wana yo kina bosa nte papa bana ye moko Franco ba comédien papa chéri papa mignon yo monio solo baka donc ba gros bisous na bosa nte ba master tout bolinga ngai na bomno bolinga na bino ngai ti na lela bino mabe donc na ngane bela olobate na 5 merci na l'ora digital moninga ya Jessica Tilanda donc na ndengo yaki kozwa ngai vangule Nicole vangu copine privée ya Mireille Uchai donc ya bino wangwana na lela bino nde bozala bino mibale ngala copine na bino te mena famille
na ndeko nakata libota nakata libota nde tozala kaka bino mbale boa ba copine menga na famille boyebi kaka boseka te place boyoka ngo nalingi bato nyonso mokili mingi mama na nga bota ngai mama Suza Mayaka oyo apesa nga vie oyo asalaki nazala elbri na gaya donc bote fela bote nini na nga bote nini bote bote ozonga mutu nayebi te nini esalaki naza na nzela bote nani akuta nsanga na bote donc nabosani te bamaster na nga tu baninga na nga tu bolinga nga na kine partout botala émission donc ya bino yango wana petite sœur na ngai héros mwasi kitokos bon elle buna besoin de question mo boye na ba question na mie yaka so mutasa baki mama pardon moi muyelo parce que ça la fait bien en fait na ba collègue na yo collègue nini yo ndi makasala musala bien 3 collègues boliba question trois filles kami ko na 3 filles mikolo na fanatique ba on nyonso pona mona ba saka musala bien neti nani moi neti omoni so ke na YouTube émission mona sana na collègue na mino mobe o mona bat na tanga wana ona lingaka mais na minute onde na za ba batu te na changer te ka ba wana fléchir te na bino so ke na YouTube o mona émission mona sana na collègue na mino mobe o mbato na tanga ona lingaka ti do na mtima na o ba sala musala autant et pas na ngate et pas non na si c'est Paris na liba c'est Paris confirmé bi taka yo mwana no yo botama wana miko no wabi elle brûle de botama na poto mami mi c'est comme elle elle brûle de botama na poto donc babi soko boy no zo no zéro ni mto botama mo micro na oti bon ngai batno so basala msala bien miko na fanatique aleki na ngai héros dans l'ombre be héros car héros na héroïne donc a joué pièce mo à théâtre zaki moi na vie chaba nenga joué dans la CP non quoi pecha ko mokoma koma dans musala grand théâtre ça qui pas salam donc yango wana ka ba master tout ya théâtre ba garçon tout ba jouer na la duchesse la duchesse ko yo bo la duchesse ye mo kutina to yo tu cheka panga ba ngonyo so tokos de London tokos minute tokos Janify ba wala papa bana baloba te pardon tuna so ngoye ba ke makamuna e tuna bien beauté beauté mtaebi ok merci elle bruna CP tout ça na ningo répondre na micro on aura du justement ça c'est c'est paru bien monsieur Ramok parce que bobo ya bosambwa bobi toi na kati ya Paris to beta on ndenga nord bobi n'aura du justement ça c'est ici c'est Paris beauté image beauté fait là bobi le meilleur de Paris bobi yonde nda bobi masolongo comme elengi n'aura du justement ça bobi kasora telemi asola kitoko mais elle bruna lobby ya responsable mais rapale bobi femme au foyer te mais moi ça sango moi ça mupende munene ya pembe ya F donc yango siko maso comme elenga alpha image na simabilili follows dans la alpha image Vasco de Gama bi réalisateur na makasi bi Vasco de Gama il faut sola kitoko ba yo benda benakala de shobo ke na YouTube maso sala elengi na el bruna pembe bi Roger Smith moni bi elle choose ateme elle brune ya munene elle a munene bi Nikinzo ngandonga baniki babi bana Toulouse babi tango G-Black munda tala kala duji les boss passi maluchu yozo lobanini mi kontanga bakoma bate bele bete passi solo itena osola te taka moya ngoyo la deji fali ate audite te babi luizo kinzimba bi jona ko bomone lengi na bosa inte Laura na bosa inte président Jean Molayi batnyos tobina ba on balé maître Bison donc lobinde to kutana ki na école bana sala bien makasi ba mindele ba sepela ki to bina pona bana na mona présence na bino donc na sepela na ebite le bina na école donc lobi to bina na école ba Victoriane bezaki bazaki na kermesse na ki na proposer directrice spectacle directrice to bina pona bana balé bandimaki to bina ki na école na petite session après to bina grande session donc il est très bien zaki bien yango wana kaka merci toujours toza omoni ko wana kia merci feti nini toza kaka benga biso toya tosola ndenga mboka to bine bino balé bo sepela balé na biso tokos babili kamna tokos kamna bongai li kamna tokos babi ça la plaisir babi babi chéri nzungu motema jani foot mangani ni 15 bayolo wana mon frère à moi babi faut dans la rakaka babi motema ya Vanessa n'aura justement ça sika moi ça pembe bobo ya busa mabana Luanda na pesimbot na famille bolé donc ba famille n'aura digital faut dingoli so babi olobini ko putu na roi so landeni jojo vital masola lengi babi
babi mutu nanga ya Kachimini ya nanga Kachimini Aimé Kyungu faut la kaka ya Charlène Kyungu balobi wana Lydie Nzumba mutema ya Nora Digital na pesa mbote na F Sexy babi Jo Sexy de Toulouse ba gros bisous à toi Tokos tu stock babi mutu nanga tu stock sur la kitoko ala tsala digital gros bisous à vous Bolandi Elbrine moi ça mon nene ya pembe babi lokolo santage moi ça na pembe moi na bisibino bon les gars na sango Tokos Nora Digital ici c'est Paris go